Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez l'Agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus ça. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis péché encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rage quand je suis dans le Mbote libota nanga ezalaka bino naye ko présenter bino appartement meublé oyo pona ba oyo baza mposa ba séjour na Kinshasa. Donc toana bandal Kin Oasis oto yo kaka bandal séparé né yango na moni lelo. Donc sécurité à des cas censé réseau fonctionner courant mai 24h/24h secret nyonso eza na kati. Donc appartement yango pona ba oyo baza mposa ya ba vacances na ba na Kinshasa na ba condition ya bien na ba goût. Donc oyo alingaka goût so olingaka goût te olobi to kolukela o peloko ya goût te, mais oyo arala mposa azala na sécurité ya bien, arala mposa avant de sika ya bien, muto aye kotala yo sentir que non te na kotaki na cité mombe na ngende kotala ndeko na ngai appartement ya kozwa yango. Donc to chango ils a 3 chambres, 3 salles de donc 3 chambres, 2 salles de bain, toilette visiteur, cuisine, magasin, balcon. Donc pour na ba o ba vous intéressé prix na yango eza $130 par jour. Donc soki osa ba jour ebelé donc soko yena famille na yo appartement ya kozwa yango soki osa ba jour ebelé réduction ezali solo la yo. Merci beaucoup pour na ba o ba vous intéressé. Bye bye tout mon ami. Oji mamacita, Kinshasa papa mama solution pona koteka mapango na bino na lombango ba concession pe ba terrain na bino e monani Agence congolaise de prestations et services. La solution pona koteka lombango na lombango yo moto oyo ozana ndaku ya koteka terrain vide ya koteka pe concession ya koteka olingi oteka na lombango pe na ba condition ya bien. Contactez Agence congolaise de prestations et services. Yami Balé, olingi pe osomba ndaku terrain to pe concession na ba condition ya bien pe avec toute sécurité. Contactez Agence congolaise de prestations et services. Benga biso na ba numéro oyo tozali kopesa plus 243 85 277 96 30. Appel et WhatsApp. Pona kozwa biso na ba bureau na biso. Bureau ya liboso ezali na Kinshasa Gombe. Gare centrale obengi biso tokopesa yo adresse complète pona kokuta biso. Bureau ya mibale Kinshasa ngali